toboyi nazalaki papa molimo mama molimo ezalaka te buzo bawana. Oh, père spirituel ezalaka. Père spirituel ezalaka te, père spirituel eza nzambe. Tozana ba encadreur, quel encadreur pe? Si on a un encadreur impudique, c'est pas la peine. To comme ici bon nzambe comme le la maman nanga azalaka te. On s'appelle na maman za misala ma bureau, on s'appelle na tata za ndumba munena le charabasi na kata bureau na tu fais comment? L'homme prudent voit le mal de loin. Dieu m'avait dit, hein, il va commencer à frapper les faux serviteurs. Toyoka bango, ba prophétie na bango, misala na makambu na bango, bilobela na bango, kindumba na bango, l'homosexualité na bango, balingango makasi. Donc lingo mona moi ça na feste, lingo mona moi ça na mabelete, ko bima même na ba na bandimi, ba pasteur ozomono, baza batute bon bah maman pasteur peut ba songi bakabula mabala, il faut le dire. Maman pasteur. Bon bah maman prophétesse. Dieu m'a dit mobile aza yo tetika ton yo tika zu petite na pesi mobile poani aza à niveau moka likolo. L'homme prudent voit le mal de loin. Pasteur au comme en église moko boye un pasteur banda ki kotala yo na yo ko sambela minaza liboso mais ozo talanga ozo teno misa nyoka ezate ba paya batela biso pasteur ozana mwasi na ndako ozo tala nini ozo mona bakota kaka bazana manipulation moko boye. Dieu m'a dit tu vois Dieu au comme na kacha bureau so oza esprit ouvert so mutu eza au vanda kimia te so ko comprendre kamongo te donc so oza bien assisté au comme bimana pasteur obimane pe na hôtel te na bureau. L'homme prudent voit le mal de loin. L'église ezakao passer à la bureau na ye. Passer à la bureau na ye bureau wana kaka yebaka bandimi bakotaka yebaka bayembi nde siko ba monaka pasi na batu wana ba chantre de l'Éternel. Yebaka ngoso za chantre na nzembu il faut yemba pe chantre na bureau donc faut wana côté automatique rataraté. Si tu es joli tu chantes bien yebaka ngo pasteur na yo o mato kita na kacha bureau tu dois chanter. L'homme prudent voit le mal de loin. Non bien donc l'église ça na ba bureau c'est très l'église ça na ba bureau na ebité bureau no mezelaka oyambaka batu na bureau ton ozo yamba mutu na bureau boko vanda une heure na kacha bureau te oye position des anini qu'est-ce que Dieu va faire je prie à l'ékende comme 2 heures du temps na kacha bureau bando vanda ki na bureau na pasteur master intéressant liboko vous voyez te pasteur moi je suis venu chercher la face de Dieu on donne que ce qu'on a aux impudiques. Yo se komelo yo ko ebisa ni mwana nga déjà naza na côté nanga mo besi na kenda premièrement deuxièmement na no bandelango tout ce qui est ba tei na ba yembi ataza na ba millions no keti. L'homme prudent voit le mal de loin. Non, ça je ne suis pas hypocrite. Autant que nous avons que les mawa. Non, que les mawate. Tellement bal non ndako balo autant que les mawa parce que yo chanter quelque part pour nous que nous yemba pe. Oyemba ka. Ozoyemba pe na bureau. Oh, tu vois tu es belle. Bah que la mawate, so moi ça combien maintenant pasteur na kachanda kunya combien poli. Ok. Oh, vas-y, il me saoule, lui. Vas-y, je vais voir le pasteur parce que le pasteur, il va donner de l'argent. Comme ils sont font dire, il a de la maille. Tu vois, le pasteur, il a de la maille. Il est carré. Le pasteur, il est carré, quoi. C'est un homosexuel. Il couche de gauche à droite. Azabi. On est deux fois. Yo, mon azo bimana, pasteur, et yo, zo boutabon, yo, zo kangamana, ye. Après, ceux qui a boyo, tique église, on a que ça ressemble à quoi. On comme il décevoir en Zambé. L'homme prudent voit le mal de loin. Avec le ramassolo. Non, non, bandela. Ba pasteur, c'est pas ça, mais hypocrite. Il couche à balala kabasi, boni misanga terme. Il couche avec les femmes comme s'il faisait de films porno. Bah ça, bah t'as ba fantasme. L'homme prudent voit le mal de loin. Eh, pasteur, mon robe a eu 2, 3, 4 affaires comme ça partout. Eh, yo mon normal. Je dis vrai. Oui. Ah, lui, il kiffe les partout. Lui, c'est son kiff. En plus, son kiff, c'est les derrière.
Donc, à ça, maman, quand moko boye sous, donc il craque. Après, ce qu'il y a, c'est comme Mounoko, et Sali Kaf, on a plusieurs femmes. C'est quoi, il y a dimanche, ben, bon, tu as dimanche, hein. Nous allons occuper dimanche, nous allons occuper samedi, on se voit lundi ou mardi, hein. Allez, tu as bisous, bisous à Kei, pasteur. Oh, ben, on va aller pour moi, Pasteur, Rolembo, le païen, couteau païen, couteau en mal, la réserve. Pasteur, on a réserve, pasteur, on a un bon, on a la veste, tellement liboso, nini. Eh, à qui tu me l'as? À qui tu peux, Alemboli? Ma copine est belle. Et nous sommes on a ça qui ma copine a mis baby, yo, va comme nous, on va mais toi, tu es grave, tes autres, il faut donner soin, en gros, pasteur est belle. L'homme prudent voit le mal de loin. Deux grandes nanga, babimana pasteur moko. Oh, bimina tourne, peut qu'on a bimina tourne, cause, oh, qu'on a payé 5 000, oh, qu'on a payé 5 000, mouton na tourne, bon, c'est qu'à pasteur, bah, filme un peu pasteur, bazana, bah, voice, bazana, bah, vidéo, nae. Tu vois? Eh, y'a ma cambounae. Mais tellement qu'on a respect. Eh, ma cambounae. Ngaboli misanga, vraiment. En fait, tellement que Naza trop nakacha makamba pasteur wana ba chante, je me vois pas me marier avec un pasteur. L'homme prudent voit le mal de loin. En fait, na santa quand toi, vraiment, c'est-à-dire dégoût total, il y a comme pasteur, prophète. Exactement. Oui, parce que l'équipe bah ça makamoko ezopesa biso epesa nzambe gloire te à cause na bango que batebele ba osambela susu te à cause na bango lelo yo prophétie ekomi eloko pambe ekomi jeu ekomi ba bêtise ekomi manipulation ekomi buzoba en fait nzamba zalaka. Il faut moutailler que nous avons l'Éternel des armées, nous avons un Dieu véritable. Et là on a comment défendre, je vais commencer à défendre jusqu'à ma mort. L'homme prudent voit le mal de loin. Bah ça va pénétration anale. Oui. Pasteur Alinginzo tu na sima moi si il fait ça la pénétration anale puis ça là est bien. Donc ça dit beauté moi ça sima là. Il y a sima parce que pour si tu es jolie, si tu as une jolie fesse. Ça la BBL naturel. Oh moi ça na nzoto akobimano na sima. Il faut bimano na sima pas sentir qu'ils a bien, t'inquiète pas, je te donnerai un peu plus d'argent. Oh, et l'autre côté, maman, yo za chérie nanga et tout, mais ni ngoza à moi si na yo. Mais il faut bimano na sima. L'homme prudent voit le mal de loin. Si vous passez, on va avoir un sur un quatre églises. Balinga appelle ba pasteur Ango. Ba pasteur est belé au moni. Donc, comme le cas marchandise. On ne, parce qu'il a de l'argent, il faut que j'aille coucher. On ne couche pas avec un homme parce qu'il a de l'argent. On ne couche pas un homme parce qu'il a un grade moko élevé. Amen. Parce que nous avons l'Éternel des armées qui est au-dessus de toutes choses. Sur linga pambolo, on les kata mutumo ayebi otepona pambola yo. Et on a vu ça basi azala nani, tu n'as pas que ça sur un meki de côté. Vous voyez, moi je marche comme ça. Oye langa buzo bate nemso e ya na kenda musala. Ato uzanani, j'ai un travail. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est le serpent qui parle. C'est le serpent qui parle. Parce que nous avons plusieurs langues. Quelle est la langue? Quand tu sens qu'une personne parle la langue, quand la langue doit être interprétée. Quand moi je parle en langue, automatiquement, toi tu dois interpréter. Au bandi, la langue moko boye, bazoyo kangote. Alors bandi, bouzo bayaya, c'est des bêtises. Ba pasteur à l'okuta. Est-ce que là on va faire le bango en état normal, tous à la esprit sur ce côté on pourquoi comment mutobi comme rokora kasanga da baya eza na bango eza ba jeune na bango eza normal encore bon se fait à diamba sous ya whisky même sous il prend de la cocaïne héroïne bazara ba délire hein tolo be la vie yo komisa bango baninga na yo ndengeni banda mukoni bokutana bolia te bomela te mais okoma muninga ina noto ndengeni tolo be la vie leader Tolobe la vie, aigle, na kati ya presse. Wumela, le mbatable churambo. Être
en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Maman Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Uniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Bienvenue chez vous, pour Ezali Tolobe la vie officielle. Merci de votre fidélité. Merci Nabino Oyobo Pansaka. Même Yakotia Bissou ma prière, c'est vraiment important. Et merci encore la grande équipe à Tolobe la vie. Awa, j'invite tout le monde de bien vouloir vous abonner. Sono aux abonnés na bisoté, c'est-à-dire aux abonnés à bisoté, aux anondés qu'on a bisoté. Commandez qu'on a biso. Abonne-toi, les annonces gratuits. Ils ont rapport à ta notification à bisoté. Beau s'abonner massivement. Tolobaki, on va frapper. Tu vas frapper dur. Hein? Alors, abonne-toi parce que et quoi arriver moment moko boyo aux abonnés pour s'abonner comme il passe. Oui là déjà donc ticket gagnant. Abonne-toi. Pour s'abonner à Tolobe la vie officielle. Et puis mon message commentaire à Kitoko et ça la bien. Grande équipe à Tolobe la vie topesi beauté. Washington, grand pays d'Amérique. Émile Bamba de Zurich.
Picho Pacho Sotali Konko en Norvège. Platini Chipamba. Place Nezalaïga Komoni. Platini Chipamba na Londres. Wana. Nazomona Lisusu. IP Diego Kao de London. Didier, merci na yo. Et merci aussi na Jerimboma na Canada. Na Toronto. Motema Miregen. Nazoyamba la prophétesse Esther Emmanuel. Nalingaka parce que yazaraka na azapena na franc parler. Yeso qui i akoloba i. Ce qui a akoloba a. Nzamba ko utiliser autrement. Donc on a ba aventurier pour azana biso quand même mutu seke mutu ana kitoko. La prophétesse. Bonjour. Bonjour Papi Gen. Boni. Naza bien. Il s'appelle comment on dit ce soir? Ah, merci. Ngapena CP. Toujours kitoko, toujours. 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 On est à don. Kitoko est à don ibi. Oh, il y a solo. Tozara na don. Kitoko est à don. Soza kitoko koti sango na manga manzambi. Et benda bato ba yo sambi zate koza kitoko aliyo komina kitoko na yo opesa na bato nyonso kitoko ezala bien mais il faut na mafuta. Kitoko ezala accompagné na mafuta so mafuta ezate bazio nyonso to komi epave oza kitoko mais ozo sa so elengité. Ah oui. Ah oui bigelo lo bio na kanisi kamada mama biso mo komone mama Manzeke. Na kanti kamada mama biso mo komone mama Manzeke. Mama na mo so avanda boya utalanga ngala vandi pa vandi. Skonzo ndi azuta ndikanga munina na mo ki bomwana na mo ki bo jeunesse wana autalanga buti ya bilanga papi upakola ba crayon na manino ngabita ne ba mwana te no ba ondelinga abi amekumisa koza kitoko makasi kumisa nzambe donc c'est-à-dire tant le migalo ko mona mona bia donc kitoko za ndifo kumisa nzambe oui so za kitoko kumisa nzambe parce que be ba za kitoko te et be ba komisala. Mais qui azo forcé beauté. Or que beauté a tout tien maquillage, autre maquillage té, bomonoka kitoko, so tien maquillage, bomoni elle est mignonne et être belle c'est différent. Mais maintenant na linga moi c'est soit za kitoko azala sur na yi. Ezate koza kitoko zo koufe la ba pasteur, bato ba simbara ba micro, bazolo ba Dieu m'a dit. Zamba lobaki. Zamba sali omonia la veste cravate escroc yo landi comme pesa nzoto wana mabe ce c'est quoi za mutamisala mabe abimission nyoso teza katino parce que rapport sexuel les arts spirituels te bango to bosa nango te so tomber na mutamabe azoyo mabenga ngo l'essence azio énergie azio aura azio étoile akei otikali vide la beauté c'est un don c'est très important. Voilà donc ça dit somme tazabo il faut vraiment akumisa nzambi parce que c'est un don c'est pas tout le monde azanango. OK c'est commis c'est nzambi merci c'est là suko kitoko on a bon nzambi ça va te valoriser un peu. Ngala mbelo na besoin tout cela lelo sur l'église parce que nazo yamba moi ba différente là la porte est grandement ouverte pour na bino ba salle nzambe nyoso. Awa soko lingo leka okoleka te basa ya koloba bongo te basa nzambe nyoso bakoya te il faut toboyi to karabuzo bana matoi na biso parce que vous avez beaucoup suivi toboyi to karabuzo nzambe moko ya bandi ko bisa biso ba bêtise bandi ko kumisa basa nzambe mususu oya lokuta donc ko simba te musala nzambe oyebi ko ya awa aya na bosolo en fait il vient nous parler de ton Jésus, qu'est-ce que ton Jésus a fait pour toi après comment tu as rencontré Jésus, quelle est ton expérience avec Dieu. Toboyi nazalaki papa molimo mama molimo ezala raté buzo bawana. Oh père spirituel ezala raté. Père spirituel ezala raté, père spirituel ezala nzambe. Tozana ba encadreur, quel encadreur pe so on encadreur aza impudique, c'est pas la peine. Totika to comme ici bon nzambe comme le kola maman nanga azala raté. Oza peine na maman za misala mabe, oza peine na tata za ndumba munena le charabasi na kata bureau na yo, tu fais comment? Non, pas spirituel azate, c'est Dieu le père spirituel. Bon, à chaque fois papa nanga moli mon père spirituel nanga et tout bongo so moni mutola bongo c'est qu'azio enseignement malamu te ce ka kuta ina onanzambe te nga na père spirituel te na mère spirituelle na bon cadre et encore parce que nga na bon visé za ndenge moti na za na nzambe mon père spirituel
ako kufa te mère spirituelle akufi père spirituel akufi otikali kabina azalaki na père azalaka te mais bino boyebi vérité wana po ani bosunga baninga oyo o balobaka makambo te tokosunga bato te Saint-Esprit asunga parce que moto mosusu koexplike botia otembe omoi bato bayebi trop batanga bible trop lokola biso bayebi ebele donc ayebi déjà na baconnaissance na ye moko boye ya buzoba atozo explike aotingama oyo ekomi discussion siko tokenda bato abongo tokenda na bongo mosika te sobi nanga 1 plus 1 égale 3 égale 3 toi na Saint-Esprit orienté yo l'église ozomona oyo vraiment papa langa ezaka na France te partout Afrique mobimba ba pasteur a bien basé à kotanga na obandelango Europe to Afrique Europe partout ba pasteur mingi oya bien basé à kotanga ebele pe ba yebani te Nzambaza yongo moni Dieu m'avait dit hein, il va commencer à frapper les faux serviteurs Toyoka bango, ba prophétie na bango, misala na makambu na bango, bilobela na bango, kindumba na bango, l'homosexualité na bango, balingango makasi. Donc lingo mona moi ça na feste, lingo mona moi ça na mabelete, ko bima même na bana bandimi, ba pasteur ozomono, baza batute Bon bah na ba maman pasteur pe ba songi ba kabula mabala il faut le dire maman pasteur bon bah maman prophétesse Dieu m'a dit mobile aza yo tetika ton yo tika zu petite na pesi mobile poani aza à niveau moka likolo il y a trop de bêtises dans les églises hein non bien obi que na zolinga na créer conception montant de salon là yo to le bien nous ce qui se passe réellement dans la église OK hein parce que on a besoin maintenant pour tout yoka ngo trop hein yoka aboya mais ce que vraiment on a besoin maintenant tout banda koyeba ngo maintenant il y a cette d'abord makambo ile kabla na bakata l'église oyo il place nzamba kitaka est-ce que nzamba kitaka kuna na l'église nzamba yaka non nzamba kitaka so na l'église wana te nzamba zane kuna te non là où Dieu est il y a la sainteté. Là où Dieu est, tu vas toi-même quand tu vas aller à un endroit, tu vas ressentir que ici il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme quelque part, ton corps va ressentir parce que le Saint-Esprit est automatique. Tu es connecté. Les pasteurs, comme en église, il y a un pasteur qui kotala yo. Na yo ko sambela minaza liboso. Mais aux autres talanga, aux autres non misanyo kezate. Ba paya batela biso pasteur ozana moi si nanda kumozo tala nini ozomona bakota kaka bazana manipulation moko boye Dieu m'a dit tu vois Dieu okomi na kati ya bureau so oza esprit ouvert te so mutu eza ovanda kimia te so ko comprendre makambo te donc so oza bien assisté okomo bimana pasteur obimane pe na hôtel te na bureau Béglise zakao passer à la bureau na ye passer à la bureau na ye bureau wana kaka yebaka bandimi bakotaka yebaka bayembi nde siko ba monaka pasi na batuana ba chantre de l'Éternel yebaka ngoso za chantre na nzembu o il faut yemba pe chantre na bureau donc faut on côté automatique rataraté si tu es joli tu chantes bien yebaka ngo pasteur na yo o mato kita na kati ya bureau tu dois chanter non bien donc l'église ça na ba bureau c'est très l'église ça na ba bureau na ebité bureau no mezalaka o yambaka batu na bureau ton zo yamba mutu na bureau boko va na une heure na kati ya bureau te o ye position des anini qu'est-ce que Dieu va faire je prie à l'ékende oh comme 2 heures du temps na kati bureau bando vandaki na bureau na pasteur master Christian Liboko vous voyez té pasteur moi je suis venu chercher la face de Dieu on donne que ce qu'on a aux impudiques yo ce ko yo ko ebisa ni moi nga déjà nazana côté na mo besi na kenda premièrement deuxièmement dans le nord bandelango tout ce qui est tei na ba yembi ataza na ba millions no keti parce que no ko kendete parce que na boyi na sala ba repentance on nzambe limbisa parce que na bondaki limbisa parce que na lobelaki limbisa parce que donc na bono sa makamoko amabe na kati ya libala ngo non non ça makambe je suis pas hypocrite autant mbalo bozo kele mawa na yo kele mawa te tele mobile non ndako balo autant zo kele mawa parce que yo chantre quelque part kuno kena ko yemba pe o yemba ka ozo yemba pe na bureau oh tu vois tu es belle bah ok là ma te so moi ça combien na pasteur na kati ndako na combien impoli
Ok. Oh, vas-y, il me saoule, lui. Vas-y, je vais voir le pasteur parce que le pasteur, il va donner de l'argent. Comme ils sont en dit, il a de la maille. Tu vois, le pasteur, il a de la maille. Il est carré. Le pasteur, il est carré, quoi? C'est un homosexuel. Il couche de gauche à droite. Azabi. On est deux fois. Yo, mon azobimana, pasteur, et yo, boutabon, yo, kangamana, ye. Après, ceux qui a boyo, tique église, on a que ça ressemble à quoi? On comme décevoir en Zambé. Et arrivé là, on peut, sœur, moi, hier, par exemple, qu'on se confie là, yo. Comment passer à abuser et arriver à bêter le solo. J'ai une amie qui allait souvent à Kinshasa parce que moi je pas comme il me pas à Kinshasa hein, depuis que je suis ici. Copine n'a Kinda Kinshasa, écoute un serviteur de Dieu mon comme Mouneni. Elle est très jolie, elle est katangaise, très jolie femme. Elle bien écoutez elle est jolie, elle est bien foutue en tout cas, elle est jolie. Oh, il m'a invité pour aller manger au restaurant. Toi, tu viens à peine d'arriver à une église, parce que ça me c'est pas une église. Yo, comme et tout, par rapport à pasteur, on a oui, non, je l'ai vu. Il m'a dit, on va aller manger au restaurant. C'était bien. Bon, comment on soit en téléphone, yo, moi, au petit au kitikin, on soit en pasteur de minuit à 5 h du matin, au la masolonine. Comme il love. Parce que quand on est comme il est un peu comme Bima. Dans le pasteur, comme il est continue de chauffeur, qui n'a l'air d'un quoi pasteur. Tu vois, avec le ramassolo. Non, non, bandé là, pasteur, c'est pas ça, mais hypocrite, il couche à la cabane, il couche avec les femmes comme s'il faisait de films porno. Ça, c'est un fantasme. Oui. Bazalabataba fantasme à Kobima. Il y a un pasteur. Pasteur Moro Bazu 2, 3, 4 filles à ça partout. Il est normal. Je dis vrai. Oui. Lui, il kiffe les partout. Lui, c'est son kiff. En plus, son kiff, c'est les derrière. Donc, à ça, donc il craque. Après, ce c'est comme Mounoko, et Salikaf, on a plusieurs femmes. C'est quoi, dimanche, ben, dimanche, nous allons l'occuper dimanche, nous allons l'occuper samedi, on se voit lundi ou mardi. Allez, Tobengani, bisous, accueilli, pasteur. C'est-à-dire, Balembulaka. Oui, Balembula. Oh. Balembula, t'es pas bon, Pasteur, Rolem, les païens, couteau païen, couteau aux amants, la réserve. Pasteur, on a réserve, pasteur, on a un bon, on a la veste, tellement liboso, nini. Akiti, Alemboli. Ma copine est belle. Et nous sommes qui ma copine a mis babier, mais toi tu es grave, tes autres, il faut donner soin en gros, pasteur est belle. Mais tu te crois parce que Yozali, moko ba serviteur de Dieu. Maman, les femmes, on a créé les femmes de la révélation. Femmes, Zoa révélation. Est-ce que tu as la révélation de ta vie? Tu as la révélation de... Quand je fais la salle à séminaire, il y a femmes de la révélation. Avant, on a un témoignage. Mais Nazara ébloui, j'étais des fois choquée. Et Nazara, bon, expliquez, yo. Naza a deux grandes nanga babimana pasteur moko o abimina tourne pe kuna bimina tourne ba cause o kuna pesi 5000 o kuna pesi 5000 mutu na tourne ba o se ka pasteur ba filmer pe pasteur bazana ba voice bazana ba vidéo na e tu vois ya makambu na e mais tellement qu'on a respect makambu na e ngaboli misanga vraiment en fait tellement que Naza trop na katia makamba pasteur wana ba chante, je me vois pas me marier avec un pasteur ni avec un chanteur. En fait na santa quand toi vraiment c'est-à-dire dégoût total il y a comme pasteur prophète. Exactement. Oui parce que l'équipe ici ça makamoko ezopesa biso epesa nzambe gloire te à cause na bango ke batebele sambela susu te à cause na bango lelo yo prophétie ekomi eloko pambe ekomi jeu ekomi ba bêtise ekomi manipulation ekomi buzoba en fait nzamba zalaka. Il faut que nous avons l'Éternel des armées, nous avons un Dieu véritable. Et là, on a comment défendre. Je vais commencer à défendre jusqu'à ma mort.
tant que bon bazaba champion ça là il y a pour ça la rama émission où ils ont pour mikolo en tout cas bana bazala parce que longola bana tant que ça longola bana tant que nous bango basala rama kambwana na basika na sima na ndengeni ça va pénétration anale. Oui. Pasteur Alingi nzoto na sima moi si il faut ça la pénétration anale puis ça là est bien. Donc ça dit beauté moi ça sima na. Il y a sima parce que pour si tu es jolie, si tu as un joli, tu as une jolie fesse. Ça la BBL naturel. Oh moi ça na nzoto akobimano na sima. Il faut bimano na sima pas sentir que ça bien oh, t'inquiète pas je te donnerai un peu plus d'argent. Oh et l'autre côté maman, yo za chérie nanga et tout mais ni oza moi si na yo. Mais il faut bimano na sima. Si vous passez au voyage, on a une chose on a une carte d'église. Balinga appelle ba pasteur Ango. Bango. Ba pasteur Ebele moni. Donc comme le cas marchandise. On ne parce qu'il a de l'argent, il faut que j'aille coucher. On ne couche pas avec un homme parce qu'il a de l'argent. On ne couche pas un homme parce qu'il a un grade moko élevé. Amen. Parce que nous avons l'Éternel des armées qui est au-dessus de toutes choses. Sur linga pambolo, on les kata mutumo ayebi ote pona pambola yo. Et on a vu ça bas si azala nani tu n'as pas que ça sera meki de côté. Vous voyez, moi je marche comme ça. Oye la nga vous obate nemso e ya na kenda msala. Ato za nani, j'ai un travail. C'est le serpent qui parle. C'est le serpent qui parle. Parce que nous avons plusieurs langues. Quelle est la langue? Quand tu sens qu'une personne parle la langue, quand la langue doit être interprétée. Quand moi je parle en langue, automatiquement, toi tu dois interpréter. Au bandi, la langue moko boye, bazo yo kangote. Alors bandi, bouzo bayaya, c'est des bêtises. Ba pasteur à l'okuta. Est-ce que là on va faire le bango en état normal tous à la esprit ce côté on pour comment mutobi comme rokora kasanga da baya eza na bango eza ba jeune na bango eza normal encore bon se fous fait à diamba sous ya whisky même sous il prend de la cocaïne héroïne bazara ba délire hein parce que ozo ba shindo baba bien whisky bien cocaïne après aussi mangala mutu oh mon dieu no télémélo. Tu vois? Trop de pasteurs. Même pasteur Ronyo surtout muta kosoté hein. Bêtises. Baba sina bango ba chantre. Ba maman pasteur pe moi na akomani ka vendre kolia na mbongo. No ka kili solo moko ya bosra sofi moi ça bosra asominda kozuli faut na mobile c'est ça non? Je la félicite, ça a raison. OK. Ah ça la naie. Ah bon? Ça il y a à comprendre écoute jeu. Mbambilu ezawana nga fona so mandat écoute. Moi je trouve que félicitations madame, c'est comme ça qu'il faut faire parce que on va dans celle royebité yo boss kaza munoko déjà un pasteur aza colonie. Naibi colonité soja azoté aza apika les gens sont dit que nous avons un pasteur qui pique comme ça parce que naibi so aza colonie parce que naza mungala ye naibi so aza colonie parce que nous makamba lo ngana ambuza ambuza ngana ambuza ngana ambuza biso va ta vérité very moi je suis très contente que madame Bosra c'est comme ça. Est-ce que est-ce que moi je prêche. Et là au moins comme la kanga je suis partie j'étais invitée qui 3 jours vendredi samedi dimanche na vendredi na tei na sauté j'ai commencé à prophétiser ma comme nous sommes prophétiser et ça m'a commencé à en église moi que pasteur na bon parce que sous bayebi premier jour l'équipe bien deuxième jour samedi na pourquoi pasteur a benga non maman essaye maman moyen oya et pas na biso ezate parce que pasteur moko koya to changer pour moi akimi tomba ba yaki ba komo tunanga ba benga nga bino senganya te o e pas na yo et pas na biso à lobby aux yeux empêchement na bité na bi maman tout ce que tu as dit c'est vrai et la vérité. Ba pasteur na biso tolembi mitakala na bino bozo mitakala na bino bobomba kango pona basi na bino soko mwasi na komi munene otindi ye na Turquie akatisa nzoto asala BBL amatisa mabele ça c'est ton problème. Est-ce que vous avez asso batina pasteur? Oh oui. Oui. Bon na habité papi le banon. Ce que j'ai moi si mo bena âge mukie. Beaucoup mintina ba 40 50 ans. Est-ce que au lingé ka ne vous au lingé bandini?
Toboite mais pour na all bolingo wana edimena muke parce que moi ça a changé ce qu'a miti kipe omoni ba maman be ba miti kaka amonya bali or qu'ils a fausse affaire donc passer ce côté va pétiona azo mona oya mike bazoya na l'église ah moi sinanga comme déjà bon c'est fini quoi non il faut que j'aille chez ma yoni moi si faut linga ozalaka na taille linga mobile na yo azwa na image non ndenge zalaka zonga na état initial ne balingela kiyo et ça là que non attaque kuna tonga zonga kuchope bien bon tout le que émission moto la maman père ah bah oui pourquoi parce que maman belle n'a ça choqué parce que moi je suis souvent avec les mamans na maman la tili de bon la tali puta na ba roba ma puta journée mobimba na li puta mobile eli puta non faut ça la bien et moi mobile na yo ce que tu as dit non ba pasteur ba lembolaka yo mona ngo wapi ba copine nanga ba bisaka wana ba singa oh na uche pas pasteur mo alors Esther naza na bureau mo ya kozwanga bi toi 23h30 na bana problème ya kozwanga ma chérie pardon ton que nous avons bon moi pasteur abimi koza oh naza tel endroit oh mais c'est mon mec hein c'est ton mec pasteur oh mec qui na yo oui oh on a fait une passé toute la journée à me lécher. Tu vois? Tu es le bon lingala. Lingala? Kota cave. Donc, kota cave. Donc, naza entouré à ma maman. Na géraka les femmes de la révélation. Maman a visionnaire. Donc, ma bébé aux autres, tu apprends là-bas. Donc, mi bali, donc, pasteur mora kota rane cave. Donc, ya kota cave, ma zora ba prophétie pour na bananzambi. Ya kota rane abimakane na yo na sima mais alba no nzamba lobby. Okobala. Parce que tant a passé actuana. Après parce que yo bonne ko croire que non na pesi moto pas ya tonton Albert. Ya na Albert Mukanda. Motema ya maman Anita Alves Mukanda. Pesi bon bote belé. Tango pasteur azo sale loko wana. Tango silisi. Yo so ndeko croire ne blengo pasteur ou kendo bonde pone mais vous se retrouver ndenge wana. Et c'est fini. Considération ici, comme il s'est comme benga beauté bango parce que on comme la ngate comme alors ma mère c'est le mec là laisse tomber parce que biso to lobaka ba pasteur wana et pas la ba sambo même de mon bango informe vide ba sambo atana moi tala oyo on rigole. Un jour je vais faire une convention bientôt je vais t'inviter au filmer toutes les femmes qui sont là. Bah pasteur ton bon ils vont se retrouver oh pas ça mais pas maman Esther wana donc ça dit magamunyo son Esther à ça yeba yaya mi balo bozo mono ba pasteur o bango te même ba maman pasteur et maman pasteur année lesbienne maman pasteur azawana je te dis la vérité les mamans prophétesses ba lingi mbongo. Maman prophétesse Mounoko Makasi. Si maman pasteur aux lesbiennes parce que pasteur a Makasi qu'on a sepelé ça là-bas. Ça veut dire Italie était il y a un délire tala et comme un délire chacun a son délire. Tu as un anda connaît. Ah bah fantasme naïe mobile n'est pas yebi. Avec moi si pas. Avec moi si n'est pas. Ah kendrane ko sepeli ça. Donc il pas il est pas ça naïe mutna mutaza makamu naïe. Et c'est belé awa. Mais on est dans où à terre. Bon, parce que moi ça passe pas. Moi je suis une femme très jalouse. Si je suis avec un homme, c'est à moi. Tu peux pas. Tu vois. Ça marche pas tout ça. Tout ça là. Tout ce qui est bouzo et kotate. La lingale to sa émission il faut hermoso zunganda ko revoir l'émission to sali. Oui ba to solide parce que na retourner mituna mususu. OK. Pour les émissions suivantes. Pas pasteur, en tout cas, on a un conseil. Sinon, on va déçu na ba pasteur. Pasteur, on t'a décevé, mais ce n'est pas l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, sa relation no moko nanzambe na yo. Luka nzambe na yo, ça la repentance. Maintenant, on sambela nanda kuna yo moko. Après, commence à demander à l'Éternel, apé sa yo, église nini o yo kendo sambela. Ata baza 10 personnes yaya kende. Kolanda o bazé belé te et belé wana za ba réalité moko na sima to éviter. Vous voyez? Alors, affaire prophétie.
tu évolues mon keka na kata l'église wa tozo ka ba prophétie za ko bima o prophétie mutaloba ki pona boye et prophétie on peut kokisamité pasteur pena ce prophète soki nani a prophétiser pona likamo boye kokisamité a faire prophétie pour nini le côté c'est la prophétie ba prophétie mingi ezala manipulation ezala pona mbongo omoni surtout na l'église. Il y a un prophète qui va venir te prophétiser ou un apostle lingayo, avec la prophétie ou un apostle bimisolo surtout mbongo. Il faut prophétiser pour n'ayo pesa mbongo. Mais ezalate que et kokisamate parce que ce n'est pas l'Éternel qui a dit. Quand c'est le Seigneur qui dit parce que le Seigneur nous avons les ainsi dit les ainsi fait. Ate umeli kokisama. Mais ce que ba prophétie on yo kakawana. Oh le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit, on est ça a vérifié. Dieu n'a rien dit. Nicolas le Koso, Dieu m'a dit. Tu sais, comment divisé. Oui, corps du Christ, comment divisé. Ah bon? Tu comment divisé. Corps du Christ, oui, ça a moko. Ça a moko. Tu comment ba vrai, na ba faux. Parce que dans le corps du Christ, il y a la femme à la perte de sang. La femme représente l'église au moni binze soza mobali na biso biso moi sana tanga makila wana eza hémorragie ba faux serviteur baza ba cancer na kacha corps du Christ au moni donc moi ça obela église na minute église ebela au moni ba tozo mona ba maladie ebima ba faux prophétie oh Dieu m'a dit to landei mutu mo awaza en France a uto ile pso makama ba Dieu m'a dit ah liko pour Joseph Kabila. Ah. Lui, oui, comment il s'appelle ce monsieur? Oh. Ah, c'est monsieur. Il s'appelle comment? N'est pas que vraiment, c'est Lise, je crois. Le lien vraiment, Lise Manzambi. N'est pas que vraiment bien, il y a solo père. Il y a lobby Joseph Kabila, il faut abengaye. Parce que Amonié azokufa. Vraiment ce qui ce que Joseph Kabila il avait dit tout examiner prophétie. Joseph Kabila Jikaka. Des gens de TikTok coupaient ce morceau. Je répète encore. Je viens de voir, pendant que je parle, je viens de voir le corps de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, auprès d'un arbre. On l'a assassiné. Il est tombé. Donc s'il veut vivre, il doit me contacter. Il doit me contacter s'il veut vivre. Parce que la mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Shamaye brosoto. Yemana shadaraboshe. Yakari abadabosoto. Ou sinon, il doit laver ses mains. Il doit lâcher la RDC. Il doit faire ça vite, vite. Shakari abadabosoto. Et des gens qui sont autour de lui, qui doivent faire attention. Shamari akari abasa. J'avais dit ça mercredi, mais pendant que je parlais, je vis l'endroit où on va l'assassiner. Shana Mayab. La panthère noire du Congo, le génie, Abengaye, jamais. Allo tate, jamais. Kabila Obenga Kete, pourquoi? Parce que c'est de la manipulation. Yen toyoka masolo na yenanda kune, est-ce que babongi ça? Bazakimia? Bah problème trompera moi si à cela va makambebele to ka kazala ka sérieusité kindaka de couchera de gauche à droite azala ba makambeze belé bon bref to yoka to éviter so les vérité pas parce que on n'est pas dans sa propre vie mais pour Joseph Kabila to lobi ngo ko sala makate Joseph ko bengeti prophétie oh en plus tu parles en langue mais quelle langue tu es en train de parler? Est-ce que c'est Seigneur Jésus qui t'a dit de parler ainsi? Est-ce que c'est la langue des démons? Parce que Joseph Kabila ne va jamais l'appeler.
C'est de la manipulation. Donc, maman, là, vraiment, ça, c'est pas l'Éternel qui me dit, ça, c'est moi, j'ai analysé. Je pense que c'est de la manipulation pure. Joseph Kabila Obenga a été, parce que Joseph Kabila Kokoufa a pété, Joseph Kabila sera toujours là, il sera bientôt à Kinshasa. Hein? Ah, Kabila Ozana Kinshasa, Kabila Okoufa Sikote. Voilà vraiment ton boyango. Sincèrement. En tout cas, Monsieur Nanga, son excellence, en tout cas. Son excellence. Oh, à mon conziti. À mon conziti. Son excellence qu'on a Nanga. Il vient de ressusciter. Il est ressuscité, il est là. Ok. Moment de Kaza. Donc Akufa quitté. Donc Akufa a sécuit. Et tali bango En fait, bino bozo comprendre té. But mi besenga ma mère, tu prends pas la part aux autres part à monsieur Nanga, un rebelle makambo eleki dimanche matin bat benginga bozo benga on dirait nga za porte-parole à Corneille Nanga. Bozo benga on dirait nga vraiment je suis à côté de Corneille Nanga. J'étais en train de dormir tranquille dans mon lit, bozo benga nga téléphone même sur objet na kangango, oh mon rebelle est décédé. Est-ce que c'est logique? Non, Bandela, ce monsieur va pas mourir maintenant. Ce monsieur sera bel et bien à Kinshasa. Ce qui nous soutenir, il était nous les servants de Dieu. Qui est la fausse prophétie? Depuis la bande, est-ce que nous avons changé? Ce monsieur ne mourra pas. Attends, embuscade de Salamé, Salamate. Il sera à Kin. À Okufate. Ni Joseph Kabila. Oh, ils vont prendre le pouvoir. Félix Okende. Félix Okende. Félix Okende. Monsieur Nanga sera bel et bien à Kinshasa na Jikaka. Le léopard de la panthère noire de la RDC. Bon, ils vont réussir. La panthère noire de la RDC, c'est un génie. Il est discret, il est solitaire, il est beau visionner. Difficile à manipuler. Récemment, Kabila a convoqué opposant tout. Il y a des bâtiments Sikoyo à la tête. Il y a sauvant la RDC. Sauvant la RDC. Très bien. On se fait non. Makasi. Il y a un mystique. Poni. On se fait non. Oh. N'est-ce pas une longue moko. N'a placé Félix Wana. C'est pas qu'on est Nanga Joseph Kabila. C'est eux. Monsieur Makamoussiko est bien. Parce que Félix a BBC. Ils sont dans l'obligation de réparer. Ma bise a ceux qui m'ont réparer les erreurs commises. Ils ont m'habité. En plus, Nicolas n'a pas Zambazana Bango. Nzambazana Bango. Zambana Bango. Zambana Batu Congo. Babundisa Congo te. Félix a bundisa Congo. Est-ce que Félix a bundisa Congo? Ngana zana kati association nanga to créer na bamso bazana représenter na Kinshasa kuna makambeze belé bana mike ya mike ba sa kinumba pona bali bana mike kutu makambeze belé violence c'est à niveau Congo kuna Kinshasa c'est comme le quoi poubelle. Qui Félix a sa ligne malonga à part manger, boire, coucher les femmes. Oh. Bah oui, coucher les femmes. Ces messieurs couchent les femmes. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Non. Mobali n'est seul au moko yaya. Mibali nyosa mokili bazana bongo bandumba. Ça il faut le dire tout. Papi gel mkolo quoi na film moka kitoko na guna tu peux tomber. Ah osa mutu. Oui, osa mutu. Osa mutu ouais. Mais n'empêche que mobali nyoso tout akoro kendo linga ata komina na mais ezala elekate. La libido débordante de Félix c'est abusé. Ça, il faut se le dire. Vous n'aimez pas la vérité, pourquoi? Tant que la photo, très bien. Au CPD. Na CPD, oui. Obi Kalamingite. Ndota Baba. Ndota Baba, c'est réalité spirituelle.
Le combat de la RDC spirituelle. Papa, ça une photo Kabila Yemoko. Petit Samson Levé, ça une photo Kabila Yemoko. Comme ça, Naïbiso ou le Bénin Kabila Lobamoko. Ah. Moi, je crois peut-être que non. Papa Tikan c'est là où il faut officier c'est bimi pour na yo. Depuis que ça sur la photo Kabila Yemona. Bon, ou soit au Kamega ou le Bakasi. Pour na Jikaka. Jikaka non, si j'ai quelque chose à dire à Jikaka. Ouais, le quoi venant congolaise. Congolais. Monsieur Jikaka, on vous attend à Kinshasa. Faites le nécessaire pour na Félix Alongwa pouvoir. Et nous vous soutenons dans la prière. Voilà la panthère noire de la RDC. Oboyo Vandi. La panthère noire de la RDC. Tozo Zélé na Kinshasa. Aya na Kinshasa. Alongola Félix na Kinshasa. Nous le soutenons dans la prière. Yoza mutu ya opposition toza mutu ni. Yoza. Naza mutanzambe. Je suis simplement pour la paix de mon pays. Na lingi kimezonga. Muta o même la biso kimia Joseph Kabila na monsieur Nanga. Parce que bon, mi ben minto bazana makambo basimi on a maboko na nimsusu. Ah bon? Bon Martin Fayulu. Non, Martin Fayulu, non, faut arrêter, faut pas se voler la face, faut regarder les gens spirituellement. Martin Fayulu, moi quand j'ai prié pour ce monsieur, na monier alati bilamba ndenge moko na Félix, couleur bleue, même les chaussures basimi na maboko. Mais ceux qui abîment na misu na biso asimbi drapeau en mboka na biso. Aolo ba makamu susu. Ingolo banini. Bazana bon bien à Félix. Martin Fayulu. Bazana bon très bien. Oh nous surtout à Salawana. Donc pour le Martin Fayulu on qui vous consulter là. Azuwapi. Ceux qui monsieur Nanga azwaki Félix, azui Martin Fayulu a tchakié na place à Félix, on allait avoir des trucs encore plus pires que Félix. Pire. Lui, il allait faire pire. Oh, moi, j'ai vision dans mon nez. Martin Fayulu a cause à beaucoup consulter. N'a pas de problème n'a été. Mais ça va checker la place à Félix, mais héros Toziki. Ah bon? Au jour d'aujourd'hui, il y a Félix, baza même main. Même moral. Baza même moral. En tout cas, Fayulu c'est pas grave, il n'est pas l'opposant, Azak opposanté. On a un mona spirituellement, on a un bon bangoté. J'ai pris le véritable Dieu. C'est monsieur Azan, le ministère, nous sommes c'est normal. Qui est consulté, Azak opposanté. Au jour d'aujourd'hui, Mouta Félix, il y a mon néné. Basimbani na maboko. Surtout aux autres bakio nanga okoma Kinshasa, je Kabila ozona Kinshasa, machin. Oui. Ce ko ksemite wite que no ba ko profiter ça lokuta. Nga ekokisama. Non banga te parce que na yok na mona. Banga te pour monsieur message na. Te nga eloko nini nga si na lobby salamité na ba nini bako rezate ba bako. Na baki na baki bon nani tous les présidents bon baluki la Félix, baluki li était. Nalbaki ba nanga ba avance pas nanga bazo avancer nanga comme Kinshasa na Kabila. Yo en relation non particulier na non, pas de relation. Il l'autre. Donc non, en fait, n'a expliqué qui na émission les kaki. J'ai eu le temps de prier pour ce monsieur. Dieu m'a dit c'est mon serviteur. Je suis avec lui. Après, tu as moni. Non, je prends sa part parce qu'il est dans le vrai. Parce que ça, quand on a vrai, on n'ose pas en aller. Ce qui n'est pas avec lui, je ne serais pas venu vous voir pour vous dire. Il est avec Dieu. Parce que tout ça, on est belé, tout ça, Vital Kamere, tout ça, Joseph Kabila. Mais Dieu m'a dit. Je vois, je n'ai pas la lumière sur lui personnellement. Non, je n'ai pas la lumière sur lui. Mouton n'a pas la lumière, tu n'as la lumière. N'a pas la lumière, nani Moutamba. Ah bon, Moutamba, c'est quoi? Lumière, vous en avez dit, Moutamba. Ce qui est arrivé à Moutamba. Si, ce qui est arrivé à Moutamba, moi je peux dire que ça, quand même, faute Naïmoko. Moutamba. Il faut la maturité et la mingité. Tu vois? Constant Moutamba. Maturité et la mingité. Mais spirituellement, quand je regarde ces messieurs, la bouche de Constant Moutamba, il y a un grand serpent. Hein?
La bouche de Constant Moutamba. J'avais vu un grand serpent. Voilà. J'avais vu la manipulation. Il a su manipuler la nation congolaise. Moutamba. Eh, Batebele, côté là, papoyo. Yo côté là, Na côté là qui était, quand j'ai commencé à prier, il y a un gros serpent, la manipulation. Lui, c'est un manipulateur. Qui bokonzi na intimité. Peut-être dans 30 ans, 40 ans, mais psychoté. 30 ans, 40 ans. Psychoté. Batika okosaï. Psychoté. Peut-être dans 30 ans, 40 ans, psychoté. C'est comme bon, balatisa yango bon a récupérer to bon wana ibne ba mama comme na bango te elo kanga na yebi papa yo na Félix bazaki boye quelque chose qui s'est passé entre eux, oui. Au moins, ceux qui m'ont l'art de parler, à peut qu'on manipuler. Félix peut-être à Banga qui il pensait que Akokoma peut-être populaire plus que yé. Donc, Bakasa qui est kokasi, on veut sacrifier qui est. Mais de yé moko, alukaka nzambe. Ni Dieu aussi l'aime ce monsieur, mais manipulation wana zana ngwana ndi. Azana serpent la mon. Ouais, il peut te dire un truc. On dit mi or que ça le coûtait. Il s'est bien manipulé, ça le bien ça bien. Constant Moutamba. Oui, oui. Maman Esther aussi ça. OK. Monsieur Lelo Totalana, OK. Otalanga bien. Oh, non mona yo, ce que ngina talo ndenge ninyo? Talanga bien siko. Natalio. Yo pozo talanga bien. OK, OK. Na sengi otala. Pour mo zo kimse. Ouais. N'est-ce pas au MC Bisso que Corneille Nanga na Joseph Kabila besoin à Kinshasa pour récupérer Kibokonzi. Oui. Oh, j'assume. J'avoue et j'assume, j'avais vu. Hein. C'est ce que j'avais vu. Je les ai vus à Kinshasa. Oui, ça vraiment, c'était vraiment ce que le Seigneur m'avait dit et je vais le répéter au maçon. Ça va, ils vont réussir à récupérer le pouvoir, ces gens-là. Personne ne mourra. N'est-ce pas aussi que le pasteur, le bureau, le bangoana, ça se passe des choses. Yamakasi. Balingi kisi trop. Balingi kobima bimana basi trop. Balingi kobenda basi ba chance trop. Balingi ba pasteur ba baby si bonzambe. Oui. Est-ce que c'est bizarre que ba pasteur ba lembo la basi. Makasi na kopesa ko sala pena ndenga sima. Pasteur. Oui, oh oui. Oui. Toko ça, c'est vérité, oui. Non, abimina yo, alio non na sima na liboso, opese sou mbongo. Oh. Oui, bazape, oh maman, juste tu as beaucoup de moyens. Hein? Oh non, Dieu m'a dit, opese sou nambongo. Bah pasteur, bazaba aventure. Ce sont des aventuriers, hein, ces gens-là. Il ne faut pas s'imaginer, hein. Il ne faut pas du tout s'imaginer. Son moni pasteur, qui m'a pasteur. Donc, vous allez déçu dans la pasteur. Naza dessus dans ma pasteur rébellé parce que bango nyos tia bango nyos sac moko boka bango. Parce que quoi? Bango nyos bandenge moko. Des impudiques. Mususu kuna asara ne ba sex na basi na ye. Mususu kuna azui vol na ye kaka na Kinshasa ayene kaka na France pona bimana mwasi. Donc soka e na France wazaka na mwasi. Bonzambe za raté. Maman Esther aussi ici. OK, nzamba pambolo. Le basuka. Na émission on est une loba boy. Toza la nation congolaise et c'est l'embi nango pouvoir en place. Muta ko sauter parce que j'ai vu ça quand il a eu le problème avec monsieur Nanga, soit disant liwana e wana to ebité sur les ndenge nini. Niveau nazu appel, il y a bato belé WhatsApp nanga et tondu, j'ai compris que les gens aspirent à un changement. Vous voyez, beaucoup de mingi, vidéo, les gens ont peur que quelque chose est comme là. Pourquoi? Ils aspirer à un changement. Donc, Congolais a espoir d'aller plus dans Zambé. Malgré qu'ils seront à Kinshasa, mais bon, Zambé la plus dépend dans Zambé, a épargné Bango na Makambo, Bazolinga, parce que mon histoire, comme il y a la moutou, au Koufa, Ezaraba, Ezalakanine. Donc,
Toyo ko avertir bino que to sali déjà ma kamnasima. On a fait des contre-prières, on a fait des rituels. To sali ba incantation. Si to loki déjà bino donc faut que donc est-ce que ko ebisaye ozo kufa, monsieur ozo kufa or que muto kufa nete. Vous voyez, Congolais fait que non, Kinshasa ça sera pour bientôt. Kabila ozana Kinshasa qu'on est nang. Nazalanga communicateur na bango temena lobby de vérité. Oh on s'en bataille ça kinga. Oh, d'ici peu de temps, petit caca attend. Et là, comme sous soupé, église, avant qu'une église, tout n'est pas dans ma pasteur nayo. Avant, yo zo ma colonne, yo me ma ba, non me ma mobile, yo me ok me ma moi si tout n'est pas dans mon pasteur dans Jérémie 33:3. Faut tout n'a bien. Ceux qui n'ont pas payé sur kende, sobi ko kende te ko kende te. Ba o ba vana na ndaku baninga suko sambila te akoma na vi bongo bongo aza dessus si nzambe te muta deceva yo luka relation na nzambe nzambe aza relation personnelle. Jésus est la relation personnelle, naza na relation nanga personnelle. Oye permettre nga ceux qui na kufi na kende pa nzambe wana. Pour lelo na suki wana na pamboli batnyos merci papi hein pour m'avoir invité il faut tout ça l'émission moto le belara ba maman tout tala ba détail tout tala ba détail là vraiment au fond à ma bien moins de 18 ans faut tout le moins de 18 ans hein tout le banan nous ba réalité zolika na l'église na mama bala parce que tout linga to kini mabala pe mabala on peut to kokate depuis qu'il na libala osukola bien te depuis qu'il na libala mobali kutu kaleso comme gris donc mobile mon qui to ko libanda mais na kati salité tout ça aussi tout le belango parce que moi je suis souvent avec les mamans mais après sinon merci beaucoup Nabino nous sommes là je suis sur TikTok Facebook YouTube Esther Emmanuel j'ai un sujet aussi j'aimerais parler rapidement avant Tokata. Je fais la psychothérapie. Maintenant, je veux commencer à faire ça dans Fungolanzela, na femmes congolaises, peut-être aussi les femmes étrangères. C'est quoi tout ça, la femme congolaise aussi. Je fais la psychothérapie. Au Monique, n'habitez ce bas congolais dans un courage si tu as le VIH et que au Mélarabaki, ça sida, et ça trop lourd pour toi, tu as envie de parler. En tout cas, on s'adresse aux en la salle. On aimerait bien t'écouter. Expérience na yo, néo melarabaki, aux gens malades indeng yo kayo, tous les belés, tous à peine à branche moko boy, il y a financière. So moni mutu vraiment total baka on peut aussi aider financièrement. Ça fait partie de mon association Esther Emmanuel. Et puis une partie aussi, j'aimerais aussi écouter bateau bazarba deux fois bah vrai deux fois pas deux fois bah congolais oh ah deux fois qui nous là na bateau pour la PC bilamba non hein ah moi c'est nanda côté bah LGBT wana papier le quoi oza boza moi c'est nanda quoi makamtu mozano deux fois que na ba côté msusu et pas mindele ba bimano ba peso bilamba oh la sabiso ah na la titre de Godjo Chegabanya et écouter 10 millions OK mobile no kuna pesa que toute la nuit à bimino na sima Sony et c'est basé belé hein tout na Paris après sujet vraiment au yangapé to le les femmes violées tout ça dans le secteur en gros. Je suis plus branchée les femmes violées, la violence sexuelle, Eza, Elo Komoko et tout Charanga personnellement. Parce que dans mon habitude, dans mon entourage, ma maman belé, le baba a violé. Donc et pour ça que toucher déjà intimité nao, moral est bien té. À tout côté na kataliba là, au bandosa la bien té. La psychothérapie est là pour vraiment accompagner, écouter, orienter. Et je sais que le reste, le Seigneur va faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nzamba Pambola Peyo. Merci, Namandeko Bola Bibiso, Zalaki, notre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Yé, Naloba qui a en émission, Bosso Loba Kenonga, Moutali Bosso, Nabimé, c'est la télévision, c'était moi. Et puis, Ozanda Kounaye. Donc, chaque semaine, contre-temps sur temps, mais chaque semaine, au moins 2 émissions. Pourquoi pas tout le monde s'attend au moins 2 émissions chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien et restez surtout connectés sur tout le Belavi officiel. Partout, partagez l'émission sur Moni Yango et vous savez ce matin. Maman, merci beaucoup. De rien, merci à toi aussi. Merci. Allez, bye bye.
C'est basé quitter ça ma plan. Toujours vie. Vie en moi. Tu as pleuré ça qui est 25 kilos. Tu as la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on a fait l'ina. Tout le monde a dit que tu sois pour faire. Toujours tout le la vie, on a la vie à battre. Toujours le toujours vie. Petit bateau ça va on va plat. Soso kita, soso akarte kita. Les gars, on de la vie toujours en forme. Tout le mois 2000 tout le aussi bien micro quand on est maman mais maman mbote papa na ngai na ngai équipe pour la salle moi action les alaka alors awele ga ndenge ni travail ga ndenge ni awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni koboni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni koboni te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana ondetana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutana nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na moti kolobaka ezaka bato mais soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omona kaka eloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bongo ka ndenge otiko
puisque dès que je travaillais à Awa, et ce qu'on se fait pour mon maman et mon promotrice, pour mon ami, je travaillais à Awa, dans un salaire. Dans un salaire, l'engo yebo, so ah maman, nous avons besoin que ça va travailler. Les deux ont fait la façon. Ok. Et bongo bana, ce qui n'est pas na beli ezalendeni. Pour na côté ya mwana soki ya beli, eza na onche moko. Ya ba italien nova. Lié kaka beli ke sunga pour kwa. Mwana soki ya beli, okei na hôpital moko ba yokana na bango. Bana susu. Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango tout? Ça était au côté pas ya bana, ba pesi bino pe mbote te. Madame ba pesa bino mbote ko sa pesa mo matas. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino musaro bosala. Amen papa. Na bino pe ndenge ko sunga biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que photo gagner ta mon que na me pas maman na maman. Comme on le voit. D'accord. Merci. Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi tout me magi moi don awa. Na fina na bino. Et puis tout le monde a bino, tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté beaucoup dans nango. En fait ngala za dans l'association et puis dans la chaîne YouTube to bengi to le la vie de Hollande biso pe ba Hollande biso partout. Batamité malamu pe bazali ou peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abino pour ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko mohimbwana ko lakisamo ke na koma nashika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bango na barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko le vite ozwa na balibanda abana musisika bakuita yevite yokusiba problème. De bana bauta kama boka leta. 24 commune. Ayaka na bango. Bamusi wa policier bakata bango na butu. Bamusi wa para balemi abana bakikutika boka leta. Nyoso kwa bazali awa ngamo ko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 amsharo ya kubogola ka bana kubogola ka bana likantia ngozo ke ngwapi bo nja uta ka panzambe oto senga ka nzambe ka pesa ka o ngai na mana nazaki pa Maria kwa sia sola na ngai kapiteni na baka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mamu na sala nzambe tangu petu ko ko kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo ko pesa gaso na basala na kosenga na pa nzambe ko ya lo sambo nanga na mondika mko mko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te. Ika pana. Bote natari sikona loba nzambe tumatia kabisa. Nzambe akoena loleni. Ayamba ka bango. Na bandi si bango. Après na ko na bango la boka de tatala bango ndenge baye. Ya baye bo baye. Botar kite batiki banda ko ide. Ya baye para to ba nzambe shi ma nzambe tindi bango. Yamba bango. Tuko sala ka lettre moko garde provisoire. Ya musu aparana bangu bakomona. Na tangu na yamba ki bana wana. Ndezi bera musara ho bana kawa. OK.
bana tolo ba yesen tolo ba yote nazaki lokatenga bizana siko pesinga musala lukape place ba ngo bana na bana ba lokatere bo na kokateba ko kwa mtu ba likite ba benga bana bazaba ndoki Isame pe alala kate tozaki na mwasi moko mende tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efala sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres na bandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesinga kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoi mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebiso mabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango na kati ya priere ata mwana yo boti lelo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na balute mpe okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster otutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima eza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tona makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtutu kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana tangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde kite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te
Niko pe asali makasi mama na sikasi yo moko lukande ya kofuta ndako. Basota. Sande si lukambo kofuta. Sande si lukaba sini. Ndi kite makasi yo na kana. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamité ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musala biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema zo senga batu nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup biso totiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to koleka lisusu biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika. Voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora na si ba diaspora mutema bango tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango awa. Je me suis dit ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino banduleke na bino baleka bino bazana activité sonda bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba okoma pe na mboka bino ko soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tino soko batangi malamu te bakoma ko ngene right. Les soucis na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mamote na bala na sa mariage lokola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe pe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Kolelo soki bakomi pe batu bakokalisa bino eza mwana Congo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga pe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza basunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga pe bango po bakoma bato eza histoire kati na bango. Amen. En tout cas, rappelle-moi, merci, nous la bise. Et je n'embarrasse pas tout. Jamais. Tu vois, il y a le soupe, tu vois. Quand nous avons trouvé des soirs, tu as merci. On attend que tu aies soupe plus les soucis. Ça, na banda qui nous a la jeune maman. Na ko no ko kana musa. Musa, voilà. Na la kana bango, na kana bango. On ko carte bango. C'est que là makambo belé ya vie yango. Secret. Il y a makambo belé, il y a réussite. Il y a protection, il y a makambo belé la vie yango. Donc les pamboli baluka voilà, bénédiction baluka ba croisa na bokote. Maman merci beaucoup pour cette relève là aussi. Merci. Merci beaucoup. Maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzamba za na yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuzuka. Amen. Mon. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngaye pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grandes ni ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Bon, mais Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina batu yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beta Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour aussi ça kasa. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mboula combien? Où melia hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo son ça va ningate Lina. Osonaka. Koson ça va ningate ko Lina. Obunda rapper. Hein? Faut ni obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi websa nzambe enjwa koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo beta Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te.
bonsoir na répété respect boto sabato bazali boso na bino boyokani toyokani toyokani merci beaucoup allez bye bye merci beaucoup merci vraiment merci beaucoup merci ça m'a pas merci merci voilà prochainement merci beaucoup merci beaucoup maman.